lelo. Obi makamba boye feza na baka. Amen. Abanzambe eswaka na bonzambe. Na nzambe yango esali ke lelo tozala awa. Amen. Yebisa oya sa pembeni na okena tolingi tomona Kembo. Mais par la fin du mois que Kembo ngomoni yango. Amen. Soki ozangi bana zo bana na kombo na Yesu. Ozangi di bana zo di bana na kombo na Yesu. Ozangi mosala zo mosala na kombo na Yesu. Ozangi mokanda zo mokanda na kombo na Yesu. Cette situation va bandoki bakangaki. Aujourd'hui, ezali libéré au nom de Jésus. Soki osali tokobomba yango. Amen. Nzambe sala biso elengo. Pe nazo profiter loyeko eza basede. Oya na sede yango te bo soutenir eva na biso. Soki bo soutenir biso mo beto avancer.
nazoye ba témoignage. Na oyo Nzambe asali. Vous savez, 10 ans de mariage sans voix d'enfant, ce n'est pas facile. Il y a un moment où on a fier, on a dit qu'on a fier. Pour espérer fier qu'on a dit qu'on a fier. On a fait comme on va dire, il y a un peu fier. Il y a un moment où on va dire, si pas moi c'est dans le pembé, si pas moi dans le pembé, pour y avoir, c'est le fier qu'on a dit non. Balobaki, je ne t'en pas les fier qu'on a dit bala. 2018 ans, on va se faire. Amen. La sœur a dit amen.
Amen. Et puis la patron sur la vie. Et puis Mbambana Nzambe futaka men. Nzambe futaka men. Je crois que ils ont un témoignage beaucoup pour eux. Tout peut s'engo taper ça peut. Alléluia. Amen. Comment Nzambe va le combo parce que visiter notre maman dit amen. Amen. Avec 10 ans pendant qu'on est 10 years it was long. Si quoi dit l'année prochaine donc makamwe nyokola kiyo nyokola moto so yimbo ya nyokola moto so c'est bien et nyokola moto moi je parle la même mon pensa alléluia quand ça le coup pensa ça c'est pas vraiment la maman parce que les autres vont pas pour le moine des fois quand il mukumba il y a des semaines Since she was 2 weeks after. Quand abandi ma papa, déjà abandi mon comment tout dans un métro dans un nakati. Confie-toi à ces serviteurs. Mais quel serviteur? Faut mieux sans Zambé étaler ça. Abandi mon kumba kina lemba ki awazan église. Vous voyez, vraiment, vous voyez, vous passé dans mon yo, mon abou. Le point est ailleurs, baga tu vas regarder kata, vous voyez, vous passer. Fana na ba, moi na qui. Et nous avons problème là. Clamez le roi des rois. Ebaya ye lutala mambwe. Je l'ai dit quoi? Bomoko yambo kebinisi bango biloko bya sike biloko bya likolo. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka. www.bomokoyamboka.com. Lolanda yango. Lolanda télévision yiki mvuka kimosi. Tole la ebele to na radio bomoko ya mboka. Radio télévision bomoko ya mboka. Mudingala bobatela nga bolanda télévision bomoko. Donc yalisanga. Je l'ai dit quoi? Tosalela bomoko ya mboka. Tosana kati ya Kongo. Père ba mère mboka kaza www.bomoko ya mboka. Donc muki Kongo batela nga yiki mvuka. Tolanda bomoko ya mboka. Idio tulombe betu mukusande télévision de deni. Je l'ai dit quoi? Télévision de deni di betu. Radio yoyeni ibetu. Biso bana mike kazangulu tokolanda kaka bomoko na mboka.